Qui peut pas baby ça pour bakoboa ka salité l'état bon si ba baby si l'état bon si ba baby biloko ezo mata me bilo ente to sol sute to so biloko cher to sol so intérêt to vivre neni to kufa biso kala biloko to sol intérêt kwa moni kala nga l'air de nous ko tika kala no mona service hygiène pesa laka et c'est la souté qui prend la bango souté il faut pas ta brigade moko boyelande la fait ba tali mettre ça bien et ba les questions habituent fouti amande wana mso ko banga au même mso tika pesa salité solo poubelle les habienté suffit ça là et ça faut ta continuer biso faut suffit ça là en tout cas eza biso moko eza gentini ngobilate biso moko babongisi okomela mai aussi chasse obwaki na nzela omeli sikre ozu mulangi obwaki na nzela à les places ozo sopa mai ya salité ozo sala te place eza propre na za ko sopa mai ya salité est-ce que la bien okoleka bo mai ya solo mai ya zei biso moko ba peuple eza mo bakonza mboka ete biso moko ne toza ko bebisa mboka o eza biso reprochaka yo tango nyonso ozotekela batu biloko otiki beteni na ya nzoto libanda boye la sala ine muntoki ni mulunge yango na tia ibuye mutoki ni nanga libanda donc insécurité pour la bitoko makasi kokanga kolanda toza makambo ebele moyo déchet salité na kati na ba règle ba perte blanche na kati ba caleçon biloko bakotumba ngo à partir ya poto kuna baponi ya bien batieli biso omona bacaleçon mosusu koza omona bizarre biloko sala eza te osala ndenge Mote balandi ya DKS Net, c'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1, Boma Matadi Mwanda, donc Arnaud Tolobaka, Toloba, phase D, donc Toloba phase D, eza émission Oyo, Tomemaka vraiment population na conscience, Toloba phase D, eza émission Oyo, Biso Bapandisango, Tolobaka na likambo ya kozwa conscience, poto batela environnement na biso. Tokiti lelo na marché à Gambela, to solola na bato nyonso, batekaka na marché à Gambela, toye bapona nini biloko ematitalo toye bape likambo ya kini bopeto awa na marché Gambela soki babetaka ngo ndenge nini toye vraiment poto solana bana ya mboka poto ye bapo likambo ya kini bopeto bato bazotala kaka bakonzi ya likolo likambo ya kini bopeto bato bazotala kaka premier citoyen de la ville de Kinshasa bato bazobosana ke likambo ya kini bopeto eza pe biso petit peuple nde tozobebisa environnement na biso ata mokolo moko te premier citoyen de la ville de Kinshasa akobwaka molangi ya plastique na balabala ata mokolo moko te akobwaka déchet na balabala il faut petit peuple tozwa conscience poto bongisa environnement na biso ndenge nini ozwaka bosoto na yo ndenge nini obatelaka bosoto na yo ndenge nini otiaka bosoto na yo donc totala malamu yango toye na marché ya Gambela tosolola na bateki ya wenze ya Gambela bosoto na yo oyo ezingaka pene ya mesa na yo otiaka yango wapi lelo toye na wenze ya Gambela poto solola na bateki pe basombi ya wenze ya Gambela mwana mboka enoke finda soki toza même pensé tokotana na kati ya Gambela tokutana na bateki ya Gambela DKS Net ngai na yembela o DKS Net ngai na yembela o yo DKS Net ngai na yembela iyo balobi chaîne kotala yango DKS Net to s'abonner awa massivement bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo awa makambe vandia tala o sepela aux éducation au vanda aux amayele cliquez wana na rouge wana okoti na kati au monde bisakanya mbala mako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKS Net. Ha? Quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomona Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKS Net balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa lisu na ngongane za ko église catholique na po ba notification nyonso et la ka wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DKS Net. Donc on a kata OK s'abonner. Yo me kuisa inki me kuisa DKS Net. Na DKS Net kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga. Ngemona be mission nuance. Ba filme moi c'est pas comme les autres. Mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga. Kangena mpuna kumona mu tala munu na chaîne na beto kitoko ya sika nuance. Ya na bwala na beto tange na kanda beta sekisange mbokelengi muke zola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo mani sange kanda nge kuma kukina kina sala bonso ngeninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKS Net tout s'abonner biso nyonso yo sa wapi
ponga naza na kati bokoto na kati ya DKS mama d'abord tobenga voisin tobenga voisine tobenga bandeko basabone po biso tokomi na biso awa toteki kuna video tokomi atovandisi no awa po ane makambo eza yo moni image kosentir donc awa bagagi ya kitoko bafilme ya kitoko baémission ya kitoko baelubu olinga komona vie réelle ya bastar na yo saboneka awa na DKS Net. Mbote mama Mbote papa biso eza DKS toloba eza émission oyo toyaka na deuxième phase na biso ezalaka tosololaka na likambo ya prenons conscience donc ndenge nini bateki to basombi bakoki kobatela bisika oyo bazali na yango tomoni yo oye kosala wenzi na kati ya Gambela ndenge nini omonaka batalo ya biloko na kati ya wenzi ya Gambela. Merci. Na kati ya Gambela Gambela tukapa mana zomona biloko okoya mukolo mususu okuti prix mususu oye mukolo mususu okuti prix mususu neti lelo na ye na kuti prix mususu ne na sombelaka eza bongo te donc eza na changement makasi do na oyeba te soki biloko yango ezomata par rapport akwa na oyeba te biso eza magazine prenons conscience tolobaka mpe na ntina ya kobongisa oyo toya kolobaka mpe mpona bateki na basombi nini tokoki kosala mpo tobongisa to mpe tobatela bisika na biso tozali na yango. En tout cas il faut nanu l'État atala bosalité ya wenzi et puis bateki bango pe bayeba soki l'État bongisi bango pe bayeba na kobongisa po tozala na bopeto oyo salité epesaka ba maladi ebele na kati na nzoto biso pe bateki pe bazobebisa po bakobwaka salité l'État bongisi bango babebisi l'État bongisi bango babebisi nini omonaka ntango bato nyonso balobelaka likambo ya salité batalaka kaka bakonzi ya mboka me babosanaka ke biso petit peuple nde toza bato ya liboso oyo tobebisaka environnement na biso mukolo moko te papa na biso le premier citoyen de la ville de Kinshasa papa Gentini Ngobila Mbaka akozwa molangi ya mai abwaka na balabala mukolo moko te papa na biso papa Gentini akokamata bosoto ya lopango na ye abwaka na kati ya balabala mais mingi tomona kaka eza biso petit peuple tant tokosala usage obwaki yango esika oyo elongo banite basalite na biso ya lopango mingi tobwaka yango baliboso ya balabala na biso lobi bosoto ekotonda e ememeli biso ba maladi nini okoloba pe pona bato yo batelemaka te pona kobongisa kasi batelemaka kaka pona kobebisa environnement na biso. En tout cas eza biso moko eza Gentini Ngobila te biso moko babongisi okomela mai osi chasse obwaki na nzela omeli sikre ozwi mulangi obwaki na nzela ale place ozosopa mai ya salite ozotala te place eza propre naza kosopa mai ya salite eske kozala bien okoleka mai ya solo mai ya zei biso moko bapeple eza mo bakonza mboka te biso moko nde toza kobebisa mboka oyo eza biso moko matondo mingi maloba na yo ekoti na ndaku ya premier citoyen de la ville de Kinshasa papa Gentini Ngobila Mbaka nini okoki koloba na premier citoyen de la ville de Kinshasa. Vraiment papa na personne no merci vraiment tokoki kokondane pe yo te po biso moko bato oyo tozoteka oyo pe tozotambola na nzela na bato bazotambola na basombi akodia eloko abwaki na nzela omona le mosusu chasse mosusu bonjoka eza salite moko ya mabe abwaki na nzela biso tokosenga na yo kaka il faut opesa bato oyo babandaka kokontrole lere nyonso tu ke soki amoni moto abwaki eloko na nzela akanga ye po tozala mpe na bopeto tokomi kobela bamalaria bamaladi ebele batifoide a partir ya salite oyo eza kosalema na kati ya mboka oyo eza ote epa na biso moko bapepe. Merci beaucoup bambote naomi bale misato na bato balandi yo vraiment napesi mbote mingi na bana nanga et puis na mwana nanga Lidi Mbume napesi mbote pe na bakonzi ya mboka oyo nyonso baza kolanda nga na kati ya liloba oyo nazoloba awa. Merci beaucoup. Kombote mbote papa boni bien kombo nani kombo fils fils tozolobe ya likambo ya Kini Bopeto tozotala peka mingi biso petit peuple biso nde tobebisaka environnement na biso nini okoki koloba na bashayer lokola yo ntango nyonso ekozala osombi mai osombi jus ozwi kaka salite wana oyo osalelaki obwaki yango pembeni na yo moko baswanaka salite wana mpo elongwaka na kati ya wenze po wenze ezala propre mpo yango totekelaka biso bakoto yango totambola mpo na bainfection tozwa maladi te nini okoloba yo moko lokola motekisi
oya lelo lobi chasso ezalaki 100 francs ekomi 150 200 francs nino koyi koloba ntango nyonso ndenge babiloko na biso tozotekela bato ezomata ntango nyonso toloba na chef mpo aloba na bango na mokonzi biloko ezomata me inte tozwa lisu te tosomba biloko cher tozwa lisu intere te tovivre ndenini tokufa biso kaka na biloko tozwa intere te pwani toteka bien me tozwa intere te biloko eza te biloko eza cher presque toteka biloko emati tozwa mbongo ya bien te. Prenons conscience eza émission oyo esololaka na population tomoni ozoteka olati sengle nini yo moko ezoreproche ndenge ozotekela bato biloko na yo mpo oyo eza entreprise na yo moko privé mais nini ereprochaka yo ntango nyonso ozotekela bato biloko otiki beteni na oyo ya nzoto libanda boye nasalaki neti motoki molunge yango natiaki boye motoki nini nanga libanda tomoni yo mpe na la gome esalaka yo ndenge nini okokota na mai na potopoto makolo na yo mpe ebebi na esika ntango mosusu oluka sapato moko ya malamu to boti moko ya malamu oyo okoki otambola yango journée mobimba mbongo eza te mpo tosomba biloko wana biloko tokoteka etekama te banda ntongo tala bakosomba kete eza te. Merci tolobela nanu par rapport ya économie mpe ya biloko na otekaka est-ce que obombaka mpe mbongo tobombaka mbongo bénéfice na yo na journée ozwaka combien presque bénéfice ezalaka neti bapake oyo ya blé oyo lelo ekomi 4000 tolanda 1000 francs wana okoluka olia mwa eloko ekala 1000 francs wana donc mbongo eza te yango omonaki ekonomi ozala mpena makasi te yango omona biloko oyo eza na intere te presque lobiso okwei nini osalaka mpo mata lisusu ozonga na cope lobiso yakwei bon tokomi kaka na bamarkete oyo osimbi kaka markete oyo moko nde jeune wana asimbaki yango otambola yango mama oyo asombi eloko apesi mwa demi ogarde mwa demi nano okeba lisusu osombi mwa pake mo ata demi ya oyo olandi su 500 wana yango ozobalola kaka malemi wana yango nde tozulaka bambongo wana toyokaka mpe makambo odefisa bambongo estce si odefa mbongo na kati ya wenza te nini okoloba lobi so okutani na bato oyo badefisaka bambongo nini okoloba na bango bon kodefa mbongo ozala na moto oyo ozaki odefi mbongo oza na marché okosalaki osalaka vie osomba eloko ya bien oyo kopesa oke ozwa mbongo ya normal oyo biloko ya biso okodefa mbongo ozwa mbongo combien osali combien de ans na cope na yo kopelanga onga asali ya 5 ans 5 ans déjà oui est-ce que basouvenir nini oyo ozosimba na cope na yo ndenge ozokoba ntina moya lelo ntango ezalaka ya mike tosala basouvenir tosala baprogramme ya baklasse to bando tanga na 6 classe kaka na kopi oyo ntango biloko ezalaka moins cher bamarke tosomba 200 olanda na pièce moko 300 par jour okoteka 20 30 oza na avantage mais si wonde emata boye atoka nasala so eloko te nini okoloba na bato nyonso bamonaka bakopera bato pamba nini okoloba na bato nyonso bamonaka bashayere bamiyibi bato nyonso batretaka bino ndenge oyo bango bakaniselaka ebele bamama banyongela biso bakopera bana chese tozala bamiyibi tozalaka bamiyibi te toza bana ndako toutaka mpe bandako tolukaka kaka mbongo boye bamosusu mpe bandeko bazala biso mpona mbongo balela yango mais bamama bamona biso bamiyibi toyibaka te tolukaka nde ka mbongo bamere baterme nini so okoyeba par coopérant chayere nini susu okokoyebaki bosalela yango mingi ndenge bobalukaka baterme esili donc oyebi kaka coopérant chayere bambote na yo mibale misato na bato balandi yo na DKS net yo ya oloba to bambote na yo mbote papa mbote na yo na bato mibale misato pesa bato bambote bandeko nanga bango nyonso balandika mbote lisusu liboke ya mbisi ya mai eza liboke ya mbisi ya mai bosombela yango tosombelaka na gambela peut-être na maluku mosusu eutaka mbandaka nde tosalaka biso ka awa est-ce que bénéfice mpe eza na cope na yo bénéfice eza moke mpo biloko eleki cher biloko emati talo mpo na nini biloko emati mpo mbongo ezomonana te dollar eza likolo nini okoyebisa na bato bakonzi ya mboka ndenge biloko ezomata talo mikolo na mikolo
papa na oyebisa bakonzi ya mboka biso tolia na biso bien te mosala oyo tosala bénéfice eza te 15 ans yango tosala na kokata kofuta yango na ta minervac te biloko ezeki cher mbongo emonana te misala eza te dollar emata likolo na bakolo biloko ntango bamoni ke dollar emati biloko kuta ezaka ekomataka likolo biso tokosomba tosala kaka pasi tokoka kutu te soko obino wana mbawa ata 100 dollars okosomba ta biloko koya kosetrouve na maboko tikaka na 20 000 francs parce que biloko eza cher po dollar ezomata mbongo mpe esikile na yango te. Merci biso émission na biso eza prenons conscience tolobelaka peuple na vis-à-vis ya ba acte lelo pe tozomona réalité mususu ezali moto akosomba biloko na ye na talo ya moke mais ntango akoya na mesa atie na prix na ye donc batekisi ebele lelo na bakati ya bawenze moto na moto azoteka eloko na prix na ye lipa kaka moko atokoki oleka 300 francs mais soki opuse na kwe mosusu 500 liboki okaka yo tie 2000 soki topuse na liboso 2500 soki mpe topuse na likolo kuna 3000 francs donc en réalité toyei kocomprendre mpe batekisi nde bazomatisa babiloko talo nini okokoloba yo moko lokola mote ndenge moto na moto atekaka biloko na prix oyo ye azomonela papa koteka eza nango na problème to ozoloba wana eza ya solo na koti ya liboke na nga ata 3000 ata 6000 francs mais moto azoya liboke ya 6000 francs ope yanga 2500 ou bien 3500 omonaka mbango nazali nango na maboko ekeye etioli natikali ka main vide nakoma oyo epa balinga kodefaka esu biloko po bapesanga mwa quantité nakoka koteka naluka esu ata bénéfice ata moke mais nasala ezosimbaka te tolobela pe mwa moke likambo ya salubrité na kati ya wenze na biso age na biso ya gambela azobunda ntango nyonso mpona kolite contre salubrité awa na kati ya wenze me tolingi toyeba ntango olongolaka makasa na oyo ya liboke na suka na yango obwakela yango wapi papa tobwakela yango na fu na poubele bake obwaka yango tofutelaka yango mbongo totikaka yango salite eza te tobwakaka yango bake obwaka yango na mosika. Merci beaucoup pesa bambote misato na bato balandi yo ngai napesi na nga mbote pa Chantal napesi mabe ya mbila napesi bamama na nga gambela baana bamama ebelebele bamama emili lotele molime makolo bangwaka kuna na bangombe napesi bango nyonso mbote mingi beta nanu monoko wana vraiment nazomona kimongo ezobima beta bawango nasoloka ya mbote isota yana wempasi ndisata bebambe elutontiya dolale elutontiya topatelo bambe tena wempasi tode bebambe kanto banyisi itiola la dolale elutontiya. Cher internet donc tozokoba prenons conscience na marché à Gambela dans 100% toloba a toyaka na deuxième phase donc kuna ne tolobaka pona otalisa bakonzi mais awa nde biso tolobaka pe pona otalisa petit peuple donc toye awa na pavillon ya bijou toyeko sola na batekisi ya bijou toyeba pe réalité ya bijou par rapport ya bijou ndenge ezalaka na kala ezalaka moto azobomba mbongo na bijou mais lelo ekoma mwa pasi omona moto abomba mbongo na ye na kati ya bijou tozobeta mwa moke masolo ya bijou toyeba pe na libanda ya Gambela eza na bato batelemi mpe mpona kobenga bato mpona kosomba bijou donc toyeba vraiment soki eza na intérêt na pavillon mpe ya batekisi ya bijou nde tozokutana na mokonzi ya batekisi ya bijou awa na kati ya pavillon donc toza elongo na mwana mboka Aristote mbote chef mbote papa chef tokoyeba kombo nanga Joseph Nyeki Ngoyi Roki naza chef de pavillon awa na marché Gambela na pavillon ya bijou. Merci papa toza na esengo kosola na yo mokolo ya lelo tolingi tolobela na no réalité ya bijou par rapport bijou na kala ezalaki nde esika oyo babadaki kovandela donc omona moto abomi mbongo na ye na nzela ya bijou mais lelo ekomi mwa pasi omona moto abomba mbongo na ye na kati ya bijou réalité koki ozala nini te ndenge valeur ya bijou na ndenge kala na nde toza lelo ezaka ndenge moko eza na problème moko te changer même bato ti lelo bazobomba mpe mbongo na bijou bazali eloko eza ya kochange mingi na bijou eza kaka pasi oyo bateki ya bijou na basombi bijou oyo bazomona po bijou kala bato balangi kozwa yango soki amoni bijou makanisi ne balangi kobeba te mais lelo bato bamoni soki amoni olati bijou makanisi ebebi alors omona osombi bijou ozotambola mais oyebi te eza na bato oyo bazolanda yo mpo babotola yo bijou wana
omoni eloko oyo etiaki cadence makasi na kati ya pavillon bijou mais valeur ya bijou eza kaka ndenge ezalaka nango ndenge ezalaka kala na ndenge eza sikoyo. Ndenge nini bosalaka différence ya koyeba ke oyo eza argent oyo eza wolo ndenge nini bokesenisaka badiférence wana na bachenete to mpe na babagi? Différence wana ezalaka nango po biso nde tozala toza deya na expérience na yango ndenge oza na expérience ya mosala na yo nde biso ezali mais tozalaka na baside na biso mosusu ya contrôle oyo esengaka soki na moni yango balobi tout ce qui brille n'est pas l'or mais biso mpe soki toza na likanisi wana tozalaka na bateste oyo tosalaka ke toyeba ke oyo eza or to oyo eza or te mais bijou yango moko eza na baétape ebele eza na baor brut eza na 22 carats elle a 18 carats elle a 14 carats elle a 10 carats elle a 9 carats même aussi que 16 carats tout 6 carats ezali c'est à partir ya test oyo tozalaka nango toza na basible ya contrôle yango nde tosalaka mpo tosala bokeseni yango mpo toyeba ke oyo ezali tel titre oyo tel titre mais côté ya argent yeba ye nango mais baor blanc mpe eyali mais toujours kaka na test moto présentaka biso ke toyeba kodiférencier parce que kotekisa yango mpe na journée ezalaka bino ndenge nini okoya mpe ntongo oteki mpe na bato 10 to koleka 10 ntanga kala lere mbonge balaki kocircule mpe ezalaka nango makasi mais lelo lokola marché ekoma tala kobanda ati kuna so okoti bo presque ya biso na biso soki otali boye bato baza te bombongo eza te na maboko ya bato bazovivre kaka na kaka mbongo bea na maboko ya bato eza te lokola mbongo na maboko ya bato eza te bijou ezalaki eloko oyo soki moto azwi mbongo eloko ekosepelisa ye mpo alata eza bijou asombi bijou ake nango mais lelo kuluna ekoma ebele bijou etekamaka su te mpo na kuluna bijou etekamaka su te mpo na basase bisi mpe touti kopase na betape mwa makasi nayebi te soki oyebi yango meme bakonzi na biso ya la polise meme ya leta bayebi yango basali biso bakuya ya danger nde biso ozali awa toza na bato mosusu baza ya kokangama bato mosusu baza kokima bato mosusu baza boye mpo tokomaki omona bokomi na 17h30 moto alinga kota na kati ya lupangu na ye bu basase babimeli ye babotoli ye biloko toza na bakango ata 6-7 awa babotoli bango biloko donde tozali akuti donc toza na bareunion mosusu tozosala mpo bakonzi pena bakutana sepeli vraiment ya mingi ndenge oyo ye mpo toyebisa yo likambo wana vraiment ndenge oza ya solo kopanzi sango meka mpe ndako omema sango wana ekota na kati ya ndako ya bakonzi donc danger ezali yango moni bijou etekama ensuite tala nana yo asomba bijou amonaka so asombi bijou neti azwi risque mpo biso tokoma na risque lokalaka mosala mosusu eza te yango toyaka mais so mosala mosusu ezalaki tokosala yango soutien mpo risque ekota ya trop baninga na biso motu nde toza boba bavictime na yango na minute nde tokoloba nde kutu na oloba boba oyo baotala bazoloba kutu bakokamba pourkoi nga na kotelema liboso bonaloba mpo kobanga mpe ekozala je ne crois pas ke kozala 2-3 personnes to bakokoma 5 oyo bakolinga batelema lokola nga mpo naloba mpo bariske oyo toza nango awa leta azotika mwa makambo mosusu tozomona donc insécurité mpo na biso eko makasi kokanga kolanda tozala makambo ebele moye kuta koloba ngo eza te bato batelemi libanda mpona kokambika bato mpona kosomba wolo nini oyo yokoki koloba lokola chef de pavillon ya réalité oyo ezalaka bato batelemi libanda mpona kosomba bijou na ndenge ya libanda en même temps yo awa na kati bandeko bazofuta badroit ya bapavillon bon omoni organisation moko toza nango awa association ya bacommerçant na bavandere ya bijou tomekaki korécupere bapeti mingi oyo bazalaka na mosala te baya mpo toforme bango mais koforme bango ezosenga bamoyen mo makasi mpona kovandisa bango ezosenga leta mpena soutenir biso na bamoyen tovandisi bango topesi bango mpo bameka kosala mosala wana mais soko mosala yango mpona koyeba bango bondenge bango bazobimana bakomi daya bespere baza pena bato mabe te baza bato oyo bazopase comme ça donc moyen koexplike vie na bango comme tel ya te mpo mosala vraiment eza te ta mosusu azosenga bongo omona kokutana na mutu ta mosusu ayebi qualité te ye akoki kobima lokola ayebi qualité akoede ye après bakosolaka na lamiable presque yo moko oyeba makambo partout ezali toyoka baparla biso sur l'autocommission. Vous avez entendu quelque part, là on ne sait pas encore mais ils ont pris part avec nous. Merci chef de pavillon Koyo Kayo Koloba Lisusu na Toloba toyaka na deuxième phase où ils prenons conscience tobongo la rapé komona ya batu par rapport ya ba réalité mosusu to sepela ki Koyo Kayo na midi ya mokolo ya lelo
nini oyo koki koyebisa na bakonzi ya mboka po émission na biso ekotaka epai ya bakonzi ya mboka nini koki koyebisa na bango? Mais vraiment eloko ngana koki koloba toza na sécurité totale, j'ai dit totale. Toza na ba victime ebele oyo ndenge toza bo bavandi na ndaku likolo ya makambo ya kotela musu otali ba mesa musu na ba mesa vide eza batu musu bakweli makambo ba musu ba abandonné na bango ba musu moyen za susute kuluna epai ba oyo toyebi ke ba criminel ose yebani même na bestance minene ya mboka eyebi yango eyebi pena ke ba criminel ba sel biso ba dégâts donc so tolobi to bimisa mama na eza pasi esali makasi donc on appelle que mutalina kota na porte ndako na ba banda ba arme ba botoli ba bijoux donc moyen pena zate na ebite ba konza mboka to ko sécuriser vraiment biso poto sala musala pour la minute oyo musala eza kolala même ko futa ba ticket awa et comme il passe au moins ba tubayaka na bango te mukola lingi aye po ado banga moyen ça tout musala ndeto ba sala kala ezate insécurité totale. Merci beaucoup chef de pavillon donc tozoko bana mwana mboka enoke finda ndenge kaka ezalaka toluka tomona ba mama na biso ya tumbula to solana bango to eba pe réalité ya tumbula par rapport ndenge ezalaka na kala na ndenge tokomi na moi mwalelo tokoba na mwana mboka enoke finda et c'est parti. Mbote maman ko pesa biso kombo na yo? Mama Songolo. Mama Songolo, merci beaucoup. Maman toye na pavillon na bino ya bilamba. Tolingi toye ba réalité ya ballon par rapport ndenge ezalaka na kala na ndenge ezalelo. Ballon kalezalaki bien. Siko ballon ebeba. Ba comment tu la premier choix, deuxième na troisième. Ebeba nango. Ba kilo pe ekokaka susu. Te susu ba chinois. Au moins ballon musu 38 kg, musu au moins 40 kg. Kasi Canada tango ezalaki au moins 45 kg pe bilo pe kitoko po teki po du moins bénéfice. Tombola ebeba nango mona déchet belé. Au moins ça d'autres mesate. Comme ça monsieur zate on to kamba ndenge wana. Ba prix comme ka tantôt plutôt ka ndenge wana. Muta prix na ye affaire économique équiparant ba prix ya ballon wana. Mundela akota na prix na ye oyo prix na ye oyo prix na ye to ça ndeni. Est-ce que bénéfice peut mona na kaka malgré ba réalité oyo bomona kawa bénéfice comment les gens ko ça $20 on se ballon $200 $20 au moins même pour bombi pe au bombi penza ko diviser par 2 so ko zong so ça retour c'est pas mundela zong ça na été ako so ka no teka là o ke de kuna be alongo lo ka $20 donc to ça ba orphelin na ballon donc ça on l'endette ça zate affaire économique to ki prana ngote o kata même sous caleçon bo ba déchets salité na kati na ba règle ba perte blanche na kati ba caleçon bilo ba tumba ngo ka partir à poto kuna ba poni ya bien ba teli biso o ba caleçon so peut on bizarre ça les zate au salandeni nino ko senga na ba konzi na biso ya affaire économique balandelaka bilo on place so uta batala rappel le ko ya Congo ba ba la taper bien ba chemise pesa la bien ba caleçon pesa la bien même soutien même on to teka za la bien muto on sait personne bilo za bien ba je le so ya kala ya bien té au moins to bois que to tumbi yango. Et voilà, prenons conscience ces émissions oyo toloba to ya kana deuxième phase o biso ba pandisango to ya kapé na matière na biso epai ya bateki to moni liboso ya mesa na yo eza bopeto nini osala kapo liboso ya mesa na yo etikala kaka bopeto ndenge to moni boy na bongisaka oza bureau te ya oyo zo sa bato ebele na bongo mo pela sa propre faut place na zo ka pesa propre non ba tandenge na ndenge ya to ba bato ebele même ba sa mikolo ba ya kosomba biso biloko oyo faut ça la propre so propre mona ka ba oteka na ko linga salté te ya il faut bongisa wo teka obongiso kombi osali obongisi mesa do mo bongisa na ndako ti nini okoki koloba na bato nyonso bazomona likambo ya kini bopeto eza kaka likambo ya premier citoyen de la ville de Kinshasa lelo même na bandako na biso esika to utaka okozwa ta idée te donc eza na mama mosusu ndenge atikaka bosoto na ye na ndako ndenge akoya na kati ya wenze mpe po atika bosoto nini okoki koloba na bato nyonso ntango bazomona likambo ya kini bopeto eza kaka likambo ya bakonzi eza mpe likambo ya biso petit peuple te ngana lobi faut suivi pesa ya pa mikonzi omoni kala ngana l'air de ko tika kala no mona service hygiène pesa laka ezalaka soute bakipanga na bango soute il faut pas sata brigade moko boyelandelaka pe batali message eza bien balekisi eza bien bafuti amande wana mosusu akobanga omona mosusu otika place ya salité solo poubelle eza bien te suivi po ezala eza fota bakondi na biso faut suivi ezala. Merci beaucoup tosepeli koyoko na media mokolo mwa lelo merci bye bambote no mibale misato na bato balandi yo
mbote na bana na nyonso na ba mama Gambela mbote ndeko tokoyeba kombo koya kombo nanga Ambrose tokuti na marché Gambela toye na pavillon na bino ya kotekisa bilamba nini oyo okoki koloba par rapport ya ndenge omonaka COP na yo ndenge ezalaka kala na ndenge komi lelo. Bon, merci pour na boyo ko visiter biso. Il faut tout le tout, sauf rien. Tout est changeant, tout pena est changeant. Non, le bas premièrement la vente. Vente auparavant, c'était vraiment impeccable. Mais ces derniers temps, va te changer. On a évité la conjoncture en Mboka, on a évité. Et Toromozang a pour ça il continuer le commerce. Malgré tout ça, il y a commercialité, mais la conjoncture en Mboka, il faut que se mettre en réalité, ils vivre en réalité dans Mboka, comment va commercer. Mais il y a un peu de vivre, on a pas palais, on a pas petit, on a pas mère. Mais ces derniers temps, Zambassou, parce que l'État congolais, on dirait que c'est la population. Il y a un bika Nzambi, Morundi Kandi, Asunga. Tout le monde peut comprendre que les bébés siango, mutum soit ressemble lamba pa na ona talo ya moke, yé pa ki nango atia ona talo moko ya likolo et pas si pour mon amoto pour s'en lisusu na mesa pour sombe lamba pa na. Bon, ma petite et moyenne entreprise verra babissou. Il y a des grossistes et il y a des détaillants. Mais ce qui est déplorable dans le Congo, musala oeza ya ba na mboka na ba expatrié ba comme musala. Commerçant expatrié rose à détaillant. Na yebite soki mémoire nanga eza bien ti. Mais chez biso na expatrié comme musala copie ya détail. Tala niveau zo bomela biso ba bato to na ba capitaux na biso eza ba minimum to vivre na ngolu ya Nzambe. L'État congolais, biso doit charger à l'État. Nzamba sala biso, musala na ye suka l'État na Nzambe asi. C'est que l'État congolais, oezana kobana na président Fachi, premier ministre na ye, gouverneur, président Assemblée nationale, président Sénat, bango tout congolais a zo souffrir. Beau travailler, tout le monde pour na congolais à vivre. Congolais aussi la na valeur. Et dans le bango na secondaire bango na passé. Congolais a si li valeur. Bon, bolimbisanga. Bon, on a été ébélé à sauver Congo. Il y a sauver le peuple congolais. Ou à la carte, il y a Congo na ou à la banda. Bosunga congolais a souffrir na mboka na yi. Merci beaucoup. Voilà. Et merci Tozoko Bakaka, Toza Sika na pavillon Isika batu batekaka babiloko ya bokoko, batekaka mosisa ya nzete, batekaka makasa ya nzete, batekaka babiloko ebele oyo esungaka batu na maladi yike oyo population azali kokuta nango na yango wana tozopusana malembe po tomona ba mama mbote mama lisola mokeka mbote toye na mesa na yo tomoni babiloko ya bokoko ebelebele toyebi ke mingi tokoki kozwa yango te kasi okoki oyebisa biso nzete oyo tomoni pembeni babengi yango nini? Njeta sunda etreta pota l'hémorroïde atteinte de faiblesse retraité en tout cas dans ma classe même njeta sunda tolo bana moi moké par rapport pe à réalité yango ya médecine traditionnelle on dirait nzete tikali sous une efficacité pota libumu ezane maladie oyo batuyi ke bakoma kolela lelo arozwa kisi na tongo azui na pokwa kasi porter solution te na banzoto ya batu nini ko ba par rapport ya réalité ya bakisi oyo batu ya bokoko bakoma kosala batu ebele et tikala sous une efficacité na banzoto abali qui ça bien besoin solo rozwa il faut y na Gambela donc tani mekuna mutasir asalo ba solution ba mélange ataka ba njete oyo ba lolo da ono c'est ça ka solution asalo ba solution ba njete moko ya bien donc vraiment ko mela wa tout ka oka penda ça va ata peut-être longo il y a ndenge nini ata ndenge nini au senti ça va njoto faut la moko ya bien ko muta bien ko batebeli ba komi asala ba kiso mais faut la moko ya sir akopisa lo kisa bien osunga à part ça wana na sa bible loko pe Kim Sambanda loko kanga mobali basonzo mwasi mtata mobali loko karate woza matata ezali mobala fanda mobala kabila ka mbongo domination tout ezali nyoso wana na sala tolo banano sele muto kisi ya okanga mobali muto akangi mobali na yete za mabeto malamu za mabete za bokoko za kisi te za bokoko za makasa wana ba makasa za aka ba makasa to chaka ba makasa to sala mabete muto akangi mobali na yete makangi mobali ya mutu
bongo esa ni makambo esa elota bokoko esa elota eza mabe te bon yo lokola mwasi motu moko asali kisi mpo akanga mobali na yo omoi likambo nini esa elota eza bokoko esa elota makambo esa elota merci beaucoup kopesa bandeko balandi yo numéro na yo akoyoza pe na problème ya maladie yike et okoki osunga bango na numéro na téléphone 089 81 58 673 obandela 089 81 58 673 comme on a Gloria en teka na Gambela entra porte monene atuka na pesi na mbote belele na baninga na ngai ko bakomona ngai na pesi bango mbote nini okoki oloba tango tomona rape moto mosusu lokola mosombi lokola yo akoti na kati ya wenze asombi mai asombi ji na suka ya komela azwi izage wana olaluka esika ya malamu ya kobwaka na kati ya wenze amoni te abwaki kaka bongo na kati ya wenze tobwaka na kati ya wenze po toza na bapoubele te po kotala ndeti boye poubele eza te sikoyo place ndeti obwaki kaka okeka po na mito awa poubele na kati ya wenze oyo kokokende kobwaka na kati ya poubele eza te tosolola na bateki ya misuni bateki ngulu bateki ntaba toyeba pe kilo yango ezalaka combien eske kilo yango okomata to mpe kokita ya talo ezali nde tozokoba tosolola na bandeko mbote papa papa okopesa biso kombo papa Nzuzi lipasa tomoni ozoteka ngulu eske kilo ya ngulu tokoki oyeba talo nango bon kilo ezo varie selon qualité ya eloko soko ozwi eloko ya mafuta prix nango mosusu mais actuellement kilo ya ngulu awa na woni bateka na valeur ya kilo normal kilo normal awa bateka 13 000 14 000 oya bien 15 000 mais tomonaka mpe esika bosombaka tomonaka kilo ezalaka na talo ya kokita mais soki ye na kati ya wenze talo ya kilo emati réalité ezalaka nini bon réalité aneke omoni elo so osombi wana poids brut eza na basalite biloko ya kati soki ozosubir nini bataxe ya l'état droit d'abattage moto akoboma yango moto oyo akosokola yango moto oyo akovide basalite nyonso wana batia yango en compte eza lokola yo outi voyage okomi na masuwa na port wana ofuta droit ya sécurité ya l'état makambo ndenge na ndenge biloko eba manutention yango nde ematisa baprix ya biloko to tozosenga seke na l'état ye moko pour le moment biloko ezosubir prix ya likolo mpona nini mboka na biso tosebase mingi sur le plan monnaie ezaka la monnaie étrangère ndeti dollar référence ya monnaie yango esala ke biloko mpenza ezovanda baprix normal te soki ye l'état azwi mokano par exemple ata dollar akiti yango ata na valeur ya 12 ou 13 okomona mpe biloko mpe ekita mais dollar ezomata kaka boye combien boye nazoteka 20 000 oyo nazoteka 15 000 tolobi biloko ekita bino bakonzi bolingo kokitisa biloko te dollar ezomata ngenge tokosuka ndenge nini toloba mpe nanu likambo ya kini bopeto bato bazowuta pembeni ya wenze ya Gambela bamapango eza pembeni bazoya kobwaka bosoto na kati ya wenze ya Gambela nini okoki koloba mpo na bato nyonso bamapango na bango eza pembeni ya wenze bazoya kobwaka bosoto na bango na kati ya wenze en tout cas papa babwaka te kine ezala bopeto babwaka mosoto na bango te oyo akobwaka mosoto soki tomoni ye tokokanga ye tomemi ye ti na la polisi kuna efo afuta mbongo ebele mpo kine eza bopeto malgré toza na nzala bambote na yo pesi na banani napesi bakonzi na ngai nyonso mbote ebele na boyo basala émission oyo mbote ebele me bakanisa biso bana kini nzala tokufi mpe ebele tozolela mai ya miso merci mama mbote tomoni ozoteka makokolo na makelele betela biso na lisola makokolo ezalaka ndenge nini eutaka wapi eyaka ndenge nini aya na Gambela mama nakoka te mama bona ekoloba alobi makasi akoloba eza te tomoni biloko ya mboka donc bato vraiment bayebi biloko oyo eza babiloko eza na protéine na makasi donc makokolo makelele mpe yango oyo tomoni mpe misili yango oyo tomoni mpe makenene donc oyo pende eza babiloko ya mboka donc eza babiloko na biso ya mboka babiloko ya mboka surtout fo koliaka yango mpo babiloko ya mboka ezalaka bio donc tomesana mingi kolia biloko ya mboka mbote ndeko
tomoni ozo coopérer na ba Yahoo yebisa biso nano est-ce que na mumbungu na yo na cop na ya Yahoo eza pe na bénéfice ba bénéfice eza nango te kaka na ndambu nzambe nde totalela kaka nzambe asunga biso est-ce que eza yo moko osalaka to yo kosombaka bon ngala na biso akota mutu bénéfice pe omonaka ndenge nini ndenge otekela omonaka mitraille fa mitraille mitraille ngelo banini bon eloko eza te lokana mwa terme mususu babengela ba coopérant lokola chaire coopérant est-ce que yo ko terme mususu babengela bino pa bato bon nakomo yebango courage koteka ozimbongo po nzamba asunga yo nini ko batango nyonso bato nyonso bamona ke ba coopérant baza miyibi ba coopérant bazalaka na ba vérité te nini ko lo bapona bato wana ate toyibaka te po toluka mbongo kimiyibi wana eza bien te eza bien te yango wana atasa yo kimiyibi eya bien te tomoni yo marchand bilan ofutaka pe ticket te yebisa biso nanu lobi soki bakonzi balobi bato nyonso batekaka biloko ya kotambola bafutaka ticket komona likambo o ndenge nini bon tofutaka batike tofutaka mais yo ozotambola ofutaka ndenge nini po ticket batikaka po bakozwa mbongo bon talaka biso totambola mais bafutisa biso batike eske eza normal mpona yo sikoyo omoni ndenge nini bato batambolaka esengeli na bango te kofutaka ticket ntango bakokotaka na wenze bon mwaye tofuta batike eza te po biso totambola toluka mbongo makolo na biso eza pasi nde totambola bongo te papa est-ce que oyebi ke mbongo ya tike yango nde tozobongisela wenze yango nde bazosala misala ebele na kati ya wenze bon wana yo moto okomi oyebisa ngai nayebi na te yo oyebisa ngai nanu tozala nde nini eza mabe te soki basengi yo mbongo ya tike ofuta mbongo ya tike ezalaka 300 200 francs eza nango problème te po tosunga mboka na biso ekende liboso ok merci bambote na yo mibale misato na bato balandi yo bambote na yo opesa na banani tala kamera namoni ye deja te tala kamera mpo bapesa bambote na yo na bato balandi yo na ndako bon bango nyonso tu napesi baolosako nini osenga na bakonzi ya mboka nini osenga na bakonzi ya mboka merci kaka na mokonzi ya mboka si na balandi nyonso ya DKS Net nous sommes pratiquement à la fin de notre émission toloba face D face D ezalaka prenons conscience tolobaka esengeli na biso petit peuple tobongisa bisika oyo tozali po likambo ya kobongola Kinshasa eza kaka likambo ya bakonzi te eza pe likambo na biso po mokolo moko te mokonzi ya ville ya Kinshasa akozwa bosoto abwaka na balabala mokolo moko pe te bakonzi na biso ya likolo bakozwa basalito evandaka na mapango na bango babwaka ngo na balabala donc likambo ya kobongola Kinshasa eza likambo na yo eza likambo na ngai tozwa conscience po tobatela environnement na biso parce que bosoto ezomemela bato maladi bosoto ezomemela biso babokono ebele donc toyaki na marché ya Gambela kosolola na bateki ya wenze ya Gambela tobeli pe na bakonzi ya mboka bateki baleli likambo ya sécurité et surtout na pavillon ya bijou baleli likambo ya sécurité mosala na bango baza envahi mingi na bato ya mabe et tokosenga lisusu vraiment na bakonzi ya mboka tosengi kaka ba engin ezala na disposition ya ba marché na biso pona ko évacuer ba inondisi nyonso o ezotondaka na bakati ya wenze tosengi pe na bakonzi na biso ba AG tosengi na bino vraiment ba disposition ya ba poubelle ezala na bakati ya wenze na biso pona moto nyonso azokota na kati ya wenze osalelaki sachet osalelaki plastique na yo bwaka yango na kati ya poubelle merci na AG ya marché Gambela merci beaucoup na ADT ya marché Gambela et merci na service ya ANR ya Gambela bangonde bazalaki na biso pour que mosala eleka malamu ndenge elongo bani je dis un grand merci na mon boss Josué DKS Net donc très déterminé pour notre ambition donc toza wana toza pe tozala kaka tolobaka ensemble jusqu'à la solution merci na mwana mboka Enoch Finda azalaki na sima ya caméra quant à moi les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda lelo nakobimate lelo na olala kaka na Gambela po oyo namoni na marché Gambela nano ezalate batu balobaka marché Gambela bosoto etondi mais na koti na Gambela na biminga yo sapatu nange bebite donc awa na kati ya Gambela age vraiment azalaka na bien déterminé pona likambo ya kini bopeto donc awa na marché Gambela
bosoto eza na esika te po awa na marché Gambela bato baza très déterminé mpona koévacuer bainondisi nyonso oyo ezingaka wenze na biso. Donc tokozala mpe na marché Zigida et pourquoi pas tokita mpe na marché ya Liberté mpona nini mpe tokita na zando ya monene toyeba malembe ndenge nini kote kuna mpe makambo ezotambola. Merci beaucoup na mama Abigail. Donc mbote belé et mbote vraiment na bato nyonso bazolanda biso boko bako s'abonner, cliquez na notification pour zanga rater ba vidéo na biso tango nyonso ezo kota na ligne. Donc quant à moi les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, bon matin du Mwanda, je vous dis bye. Dega Snet, ngaina yembela o, Dega Snet, ngaina yembela o, yo. Dega Snet, ngaina yembela o, yo. Balobi chaîne côté la ngo Dega Snet, to s'abonner à massivement. Bojo ba gaga solo ba émission, solo ba information, solo ba théâtre, solo ba film, solo ba télé réalité solo. Awa makambe vandia tala au sepela aux éducation au vanda aux amaele cliquez wana na rouge wana au côté na kati au monde di sakanya malamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKSnet. Ha quand on a na longwanga na koma na awa donc so ngomona Aminata son père autrement dit moupende électrique autrement dit moupende inga na kata DKSnet balobi awa ndeto zali awa donc cliquez ka place wana rouge wana landa lisu na ngongane ezali ko église catholique na po ba notification nyonso et la ka wana awa hi boko le latina suka tozaka ana DKSnet donc awa na kata OK s'abonner yo mekuisa inki mekuisa DKSnet na DKSnet kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngemona be mission nuance ba filme moi c'est pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga kangena mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ya na bwala na beto tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso ngeninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKSnet tout s'abonner biso nyonso yo za wapi ponga na zana kati bokoto na kati ya DKS mama d'abord tobenga ba voisin tobenga banendeko baya basabone po biso tokomi na biso awa toteki kuna video tokomi atovandisi no awa po ane makambo eza yo moni image kosentir donc awa bagagi ya kitoko bafilme ya kitoko baémission ya kitoko baelubu olinga komona vie réelle ya bastar na yo saboneka awa na DKSnet.